et na pesi biso nyonso mbote bandeko nyonso bazolanda biso na tranche na biso émission na biso Canal News Nzambalo la Canal Live Nzambalo la pambola biso nyonso azolanda et na bengami na kombo ya frère Elvis Mokili. Frère Elvis Mokili. Frère Elvis Mokili azanani. Frère Elvis Mokili azali chrétien, chanteur et azako évolué na carrière onkolo a pesaye. Donc naza na kati ya chant et so bomoninga vraiment liboso na bino awa na betandoike to pe na ba TV na bino toye to solo la ensemble. Natal sa biso ezali parcours ya frère Elvis ndenge na banda muziki auti wapi azanani a travailler na nani abimeli wapi. Donc frère Elvis abandi muziki mukie abotami na Kisangani nga abotami na Kisangani naza Muswahili papa Muswahili mama Mungala nga naza Muswahili nalanda nga koto ya papa naza nga Muswahili et mama nanga kombo na ye Clémentine Kitambo Motuta papa nangai Charlie Lilofe Mokili et wana ba parents nangai nga na 6e enfant na kati ya libota ya papa pe ya mama nangai tozali 6 filles 6 garçons. Donc nzamba apesa ba parents nangai juste morota lekela mobali lekela mwasi ta lekela et masolo to eko solo na biso yango. Frère Elvis abandi ko travailler musique na kati ya chorale na église CEP ministeriel et pas ya apôtre Romano na avenue Ngirengir na commune Ngengi na avenue Tende et abandi travail na ya ko saila nzambe mukie kuna et na kati ya ko yembela nzambe na kati ya chorale et to eko zwa conscience to eko kota na kati ya ba orchestre to pe ba groupe d'adoration to eko sala groupe toza ko évoluer et groupe wana to salara groupe wana to banda ko évoluer na nzela ya frère nanga Guy Chantembo. C'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a formé. Après singai vraiment le lenga kozala moyemba tali singai nyonso ozaka na kati ya musique comme on a frère Guy Chantembo na pesi mbote esika azali après singa vraiment formation o esengeli na nzela na yende lelo bozomona nga na koma moyembi et groupe na biso kombo nango ezalaka le fou de Jésus. Le fou de Jésus to bandi ko travailler banda 98 na bandi na orchestre banda 98 ti to eko évoluer to komi tu na 2006 si je ne me trompe pas 2006 to zai ko évoluer toujours ensemble to beti to sali parcours vraiment moulaye na ndeko na biso na frère Gisha et to zaki ebele ba msusu ba voyager ba msusu bazan ba mboko te et maintenant to sala parcours wana na nzela ya ngolo nzambe nzamba bande ko sangai na bandeko ebele abande ko sanga na ba travailler pe na bato ebele na travailler vraiment na bato ebele ba sœur ebele nzamba sala nga ngolo ya okuta na mingi ya ko travailler na ba sœur na ba mama ko zala toujours pembe na bango et ba edenga pe mingi na ko soutenir musala nzambe et so na travailler na bato ebele na travailler na ba mama na nga Alice Ali na travailler na sœur nanga Clarisse Kanko, sœur nanga Clarisse Tumba, sœur nanga Mireille, les noms na Bosani, na travailler vraiment na bandeko ebele na carrière nanga. Si tu es ko silisa et na ko zwa voyage na 2009. Ko zwa voyage na 2009 pour na okene na mboka Brazzaville na kati ya Point Noir, na nzela ya mama na ngai la joie Israël la joie. C'est qu'on a zaki maman patience. Mais si ko nzamba pesa inspiration comme mususa oma mama Israël et la joie. Tu ko za voyage wana na sœur na Clarisse, tu ko kene ensemble, to kei na mboka ya Brazzaville, to komiti na Point Noir, to sali musala o esengai to sala et tango mama zongi, biso to ko tikala et si ko na ko za inspiration ya ko réaliser album ya Muzibula. Na si to ko ta kuna malembe pona ko talisa album ango moko banzimbo za na kati ya album et kosi sakuna to ko zonga na mboka ya Kinshasa
nyonso wana parcours ya musala ya Nzambe. Frère Elvis asambelaka wapi? Frère Elvis asambelaka na église La Louange et pas ya pasteur Ngalasi, Agré Ngalasi. Centrale ezali na Kasavubu na Veni Kandakanda. Sokomi na Kandakanda tuni église La Louange bakolakisa église La Louange. So pour se renseigner frère Elvis azawa pi bakoyebisa yo bakolukelo frère Elvis mokili. Et kosili sakuna ko avant nakoma na La Louange nazaki na et pas pasteur nanga père spirituel nangai wa bengam na kombo ya docteur Daniel Vinga parce que ba chanzaka papa te na ko changer papa te atandenge nini na uti pa ya pasteur Daniel Vinga diocèse d'Anti ya Diankosi église fire FGM wana papa o atalisi biso bonzambe na nzela na nde to bongola mitema mais nzambe ninga memaka makambu na ye nzambe akotindanga na ndako mususu ya La Louange azali papa moko ope na nzela na ye tozozwa ya mingi na nzela na ye tozozwa banzem tozozwa ba inspiration mingi donc c'est un peu ça. Et frère Elvis alingaka distraction na ezali nini? Frère Elvis distraction na ye ezaka musique na ba film je crois ba film mingi na tala na linga mingi ba film ya ba action le quoi ba film ba Tenzel Jackie ba film oza ba action mingi la musique na linga mingi musique chrétienne ba style na linga mingi na améliorer ba biloko wana par exemple musala nanga ba musique nga na lingaka eza ba ndeko na kata musique pe na lingaka bango bazali le quoi frère nanga Kikem na lingaka mingi frère nanga Nelson Kikem frère nanga Michel Bakenda Frank Moulaja Harry Papa et baza bandeko oyo ba ene na ba collègue oyo na lingaka bango makasi na ko kopesa ba extrait na bango banzembo na bango pona kotalisa amour wana affection na zanango pona bango na obana na frère nanga Michel les sanzamba bishimeyo kolola tsanza te banoko shamvula wa bishimeyo kumona buko la bwebe les sanzamba bishimeyo kolola tsanza te banoko shamvula wa bishimeyo kumona buko la bwebe akena frère nangaye Frank Moulaja écho d'adoration na kozwa nzembo lokola katina mambo kona yonkolo yekomi pesa motema pinzoto tambolisanga nanze lanayo pute na longa etumba. Donc c'est un peu ça. N'a pas frère nangai Henri Papa nzembo na lokola nagesemani yomeli kenyoyo ya minyoko mawa mpe pasi ondimi kokoma lisumu eloko oyo sala nano te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya nanga yo bongi na yango te ezangane na meritaki pasi oyo na oza nzembo na ngai ya ndeko na ngai frère Kikem Nelson Kikem ozali nzambe ya tango ozali nzamba makoki eloko nini olembana nango uta mokili ebanda na likambo nyonso ozanga jamais solution eloko nini olema osalema te yango na ye pa na yo nkolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otata elemo ya kimia na motema na ngai yawe aye naye kolo naye
na ye wana baza bandeko oyo ya kati ya bato nga na lingaka mingi ona mimaka mingi pe na motema donc nzamba lola pambola bango esika bazali ba continuer kaka bakangama na nzambe basalela toujours nzambe bazwa ba inspiration malamu ndenge nzambe azopesa bango wana nzamba lola pambola biso nyonso. Et frère Elvis alingaka couleur nini? Frère Elvis mingi alingaka couleur blanc na lingami couleur blanc eza choix o nga na lingaka même so tali na ba clip nanga omona mingi na lata pembe et soki couleur o koki ko accompagner mingi ezaka bleu ciel ou rouge na accompagnera couleur nanga na ba couleur wana. Et frère Elvis alingaka kolia mingi nini? Frère Elvis alingaka mingi kolia fumbwa lo wa mukongo na mukongo te mais na linga mingi fumbwa soki fumbwa te madesu na fufu na linga mingi fufu fufu pe plus faut ya masango vraiment fufu manyoko na linga te pesa nga pour sens mais fufu ya manyoko te fufu nde ya masango na fumbwa to na madesu mais plan nga préféré vraiment eza fumbwa wana soko teli frère Luis soko na lobite ke otiela nga zakalaha te soko invité nga ebi ke nof na bengsi frère Elvis azwa na ndaku nanga la mbelanga ka fumbwa na fufu mais soko la mi fumbwa na fufu wana eloko ezanga pembeni te moi Thompson et moi ce soir kotumba to ya okalinga et ko lekisa susu biloko wana bien c'est un peu ça to continue ma solo frère Elvis azali célibataire aza nano balité tout ça notre parcours en Zambie. Frère Elvis aza na mwana moko aza marié mais aza na mwana moko par rapport ya parcours oyo to sala eza makamsusu yo ozo Babylon propose Dieu dispose. Et frère Elvis naibi bandeko baibi frère Elvis baibi pe mwana ya frère Elvis bébé Miradim na maman na ye Sainte Sambasi famille nyonso Sambasi na pamboli bango et mais frère Elvis toza na parcours ya mariage parce que tout ça là déjà symbole tout ça là déjà premier pas et tirali deuxième pas nzambe apambola makoke monana toko matina suka donc c'est un peu ça otonga itoloba par rapport ya parcours ya frère Elvis. Frère Elvis, album Muzibula, ils en a 6 titres. 6 titres. Premier titre na biso ezali supplication. O nazo lobela muto azaki na Nzambe, akumi musika Nzambe. Mais azana posa zongela Nzambe yemo amimoni ke non, na sali mabe mingi na tamboli bien te na Nzambe. Alinga zongela Nzambe. Et ceux qui m'ont dit que la nzembo wana malama kokuta ba parole message ni za na kati ya nzembo wana na lobi nini na message yango na lobi na salio mabe mingyo na tolisi komona yo na salio mabe mingyo na tolisi komona yo na etamboli na ngayo na elobeli na ngayo na ezaleli na ngayo na tolisi komona yo yaya nanga mokili bako benga ngai wana mosali ya Nzambe mokili bako benga ngai dona ina lobela message oyo Nzamba osala grâce ko landango nzembo na biso o toni total ça kwa titre phare Muzibula eliko loba mofongoli Nzambo azofongola Nzambe o azozibula vie ya bato et yango ndezali titre phare nena sa moto moko Nzambe anya fongola moto bakangi na gauche bakangi na droite bakangi liboso pe na sima landa message nzembo na mokuse kaka landa message nzembo na mokuse yango nde eza ko déterminer album na biso nyonso nga yoyoba
sundola oyo baboti banga bakoka te yende akoka bisika mokile kangaka yende afungola oyo nasukaka yende abanda o nabenga ye nanye wo Yesu ezase Yesu muzibule lele Nzamba zibula mutani na frère Elvis akobenga Elvis na plus 243 89 50 90 106 plus 243 89 50 90 106 voilà ce que bengi okozwa frère Elvis parce que tous en pour ça il y a producteur tous en pour ça ba partenaire tous en pour ça muto ko siaka asaka distribution ba CD parce que to côté studio to sisi déjà studio son ya kitoko bolanda clip on a kala mingi ta wa son ya kitoko donc musale ça malam en plus tous en a 3 exemplaires il y a clip auto salango promotion ticket nzamba lo apambola bis apambola maman na ngai beti apambolela ngai maman na maman nanga beti apambola su papa na ngai Jean Bilongo et en plus apambola ozali canal Futur News live c'est un peu ça non canal Futur News Nzambe apambolela nga bango bato nyoso bozolanda ngai Nzamba lola Yesu Nzambe azibulela nga vina bino amen.